amen monene pesa nga amen openza poa mais sikoyo zo senga amen wana le kamoko déjà lobige non bon cité de David déjà na Samarie vous comprendre alors que ça na Jérusalem mais sikoyo lobi dit amen mosoko mundimero wana soka bude azamili mabe soka sanine gentil kakati na lobi amen alors que fallait pas soutenir on le kambwana. Voilà, très ravi. Shalom, bienvenue, amis internautes, téléspectateurs. Libota Nanzambe, Kolo Pambola Bino, Boye Malamu, une émission à Bino Espace Dialogue, Nangai Obino, Josué Bolowa. Comme Boyebi, tu as toujours un petit écran, comme même la Bino, toujours un plus. Espace Dialogue, les émissions, Bisikanini, réflexion à connaissance, Kutanaka, de façon que Moutayeba. Lelo, Tozana ko Sepela, ko Yamba, Moko, Bambu Nanzambe, Bonsai Nankolo, Aouti tout droit Namboka. RDC Kinshasa, hein, et l'autre Makassi, na combo à pasteur Elvis, na ensemble nous allons parler un peu sur l'évolution de l'église, la théologie, est-ce que c'est important que moi Nanzambe, serviteur de l'éternel pasteur à sa théologie. Dans le but, merci à la grande dame Francine Ngembe de la Belgique qui a payé sur plateforme Toya na ba petit écran na bino, ba mi internaute à congodialogue.com. Dans le but, grand merci à vétéran de l'image Jean-Marie Poupa. Grand merci à vous. Je m'en vais rapidement. Ya koyamba invité Nanga Lelo. Ah, toi na cadre moka religion. Motona Nzambe. Boye malam Namboka, South Africa. Merci na koyamba ngani émission na yo. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Zamba liboso de temps en temps ya ko visiter biso, mais Lelo ko la pesi biso privilège ya ko va non na plateau boy. Boni Mboka Congo. Bon, Congo Mboka Nzambe eza malamu malgré ba difficulté nyonso yo ekoki ozala kuna mais Nzambe azosala bolamu na ye na bana na ye pe tozokoba tozondima ke mokolo ezali pole na ye ekomonana pe esengo na biso ekozala ya solo. Voilà. Okantoma pasteur na très déterminé que Congo ekobonga hein ekosimba penza. Na ba téléspectateurs ba mbi bazomona biso mbali boso ba mona yo. Peut-être ba misupe ba ebio déjà. Ma présentation pas introduction na ba oyo balinga kayo mingi. Effectivement, merci. Nganaza pasteur Elvis Ngasi Gupani Matondo et nazali pasteur principal du centre évangélique Mogarizim na Mongafula. Nazali enseignant à l'université chrétienne de Kinshasa na faculté de théologie et domaine ya département na sciences de mission et sciences de religion. Donc, nous allons conférencier et ce qui fait que de temps en temps, nous allons parcourir Mokili et bon, le Lotoza en Afrique du Sud pour na Moussala Nkolo. Voilà, merci. Je crois que Motonanza m'est marié. Oui, naza marié. Moi, si nangai Maman Élysée, Mukimengasi et nazana banamisa tumi balé abasi, Medi, ya Liboso, Ena, Yami balé, pe Yamisa tu Shigi Emmanuel, Azamobali. Vous avez une intention de divorcer un jour? Te wana soki zana bandoto na lota kate eza ba jara bandoto lokolo wana donc wana vraiment soki yefuna benga nango na lota lelo wana te eza une seule fois ndoto kuto olota soki mekipe ko yake divorcer déjà kana ndoto to beba to silani déjà na ndoto kaka déjà donc na besoin ma mwana te donc le wana botama mbala moko na bala pekamba moko mais virus sango lié ba umbu na Nzambe belé na kati ya mboka etando mobimba disons même corps de Christ pour ne pas dire semaine à Congo même en Afrique du Sud apé virus sango zo lia mingi penza. Oui, et la kisi que tokolo bateke ba oba esi ekweli baza bazoba soki to meki ko sala différence ko sala inverse ya oba sala te biso peto kota na mulongo wana moi to ftseka bango ezate mais biso to zana na ekenge po nzela ngo ezaka nzela compliqué biso zana ekenge biso nano elite to vanana na ngambo mususu kotoyo to koba malgré tango babala na balobaka pour les meilleurs et les pires et puis baloba oh na français ba up until there c'est à papa jusqu'à ce que la mort nous sépare mais mort na ne comité mais ba panzani déjà vu on a déjà suki na nzela. Bon, omoni moyena lobao e komeli bango ezate po mutu pe abitelanga lisolo na likamune azakite donc moyena kota na ba raison na bango ezate menga na zanano ngana zanano na ba mususu bazana ngambo ya biso to zanano
Très sage, bien répondu le pasteur Elvis Tozana doya zananu zana ngamba batonanu na ekomeli bangote. Doye ku nakata ndoto so esprit divorce ya bengani on déjà na ndoto avant que se manifester. Bon ba ope ba mitika lemsu ba mona ope na ndoto mais batika na bango l'esprit déjà côté la bango donc c'est un peu ça. L'homme de Dieu, merci pour Nathan. Je crois que ba téléspectateurs balandi biso balani introduction na yo. Alors que frapper biso za opeto zala qui un peu marqué to senga yo zala na kati ya émission na biso oza moko bangu na nzambe ozo pesa cours na niveau ya faculté protestante na niveau ya Congo, n'est-ce pas? Dis-nous un peu ebana na ndenge nini pasteur Elvis pasteur ebenga melni za ndenge avant to kota na ndenge musalo sala ka kotangisa. Ok, donc nabengami Musai Nzambe na fin 95 nazaki étudiant na Unikin na ndosa l'économie. Déjà background nanga ezaki naza mwana pasteur et donc grand frère nanga yaza pasteur et grande sœur nanga abali pasteur, donc monde wana na yebiango. Mais je crois que ça serait la dernière des choses oyo na sengela ki na imaginer comme pasteur. Parce que ezaki déjà ya moi ebele quoi ozomona ndako mobimba comme ba médecin te ndako mobimba ko za ba menuisier. Donc après na mona inete ça a été le rôle habitué de non bon papa pasteur grand frère déjà pasteur na ba neveu na ba beau frère donc le monde comment est déjà saturé quoi donc biso ezaki déjà bien er nzamba bengi to yebisi non omoni nzamba tayo moko bazora ndengo na te aussi déjà moi ebele biso tika biso na ngambo mususu to koba mais en tout cas nzamba yokaki na ndengo na te. Et ça m'a pris du temps, c'est-à-dire que Esengeli na ibisa batuki na sala 3 ans na Unikin, mais le moi qui ndali bosote. Nyonso wana parce que nazana kati rokima appel. Jusqu'à ce que bateau Esengeli gite ba loba. Ba koma ki koloba. Nakutana mupagano lobi. Ayebisinga okenda osala ni na bina sala ekono ayebisinga no omibosani adresse. En tout cas, il faut que nous samara mususu. Il faut zaro samara manzambe. Mais il y a ça pas un rose maramande ngandeni. Professeur nangai atuninga mko mususu. Na pendant pause osara ni na bina kenda prière. Na bio monite que makambo sala wana en principe place na weza wate. Siko na tuni place na ngeza ni na place wa ebisinga omoni université moko eza ba protestant ba université protestante au Congo. Ba na faculté moko kuna ya théologie so ki kuna za bien. Sango mkomusu to so apena na sango to solo li sango pena na sultani sango pena to so to église catholique ya église catholique et to si ça bisinga wi likambo na nebi se ifuza utie panzambe na bibongo lo baki avant habité oyo eza pesi bi moi spécial abisinga yi place okenda kuno bosa na adresse il faut une salle nzambe na niveau nazana unique kuna abisinga non obosani. Bah conjonction biloko nyonso wana finalement je me suis dit bon il faut na kino ça parce que ngana zaki na catégorie ya bato yo bandolo ba en tout cas makamanza mekotanga lango classe te mais nazalaki pe étonné de temps en temps to kino sala ba moi cours ya moi théologie à gauche à droite osomona mutaso pesa bino moi cours wana moi grec moi ono na grec terme tele la gisi boy so tourner sur makambwana Saint-Esprit mutalagisi yote Saint-Esprit tena tanga. Mais il y a tant de nini sikoyo bazo sabiso makamona batanga ngote. Donc nava n'habité. Ceux qui batanga ngo malamu na tanga ngo. Ça ne servira à rien, il y a kokota na domaine na ba insuffisance. Alors ce qui a fait que bon en 98 na tikina makamba bakote ya gawana na kena no tanga. Parce que ministère nazana ngo outre église oyo nazokamba nazana ministère Word of Grace et bandaka na 96. Okay. Mais na kati yango na 98 na kena no kotanga. Père na komi kuna na comprendre yebe izama kamusu do tondo tshana biso be erreur donc be erreur involontaire. Au monde bendaki no mutu azana volontaire le ba vérité. Oh, volontaire le ba vérité. Volontaire le ba vérité yango yo mais en tout cas azo ba vérité ngote. A cause involontairement. À cause involontairement. Azana volontaire la vérité, mais à cause involontairement. Peu au moni que ngana yebisa batu kotanga ça bien parce que au moni mbuta muntu moko jour moko atangi penza lettre à Galate. Épître de Paul aux Galates. Siko na mutu na eka Galate azaka mutu. Mamoka bandi atangi texte bien bandi siko explication. Au moni tata au Galate azaki mbinga.
tata munene sikodo na mutu ne azo baka ke galata zaka mutu ya costaud ozomona azana kata ko c'est involontairement donc ozali penda mutu ke no mutu penda susine za lo ba vérité mais en tout cas vérité bayokani te na vérité donc à cause penda benye galata mutu donc moni alors une déplacement na ebisa bato il faut to faire attention parce que to lignere mamingi ore me utana logos principe za boy soki logos eza mabe en tout cas matabo ki darema wana pe fo eza mabe to par exemple on lobi non bon yesu abota ba côté donc abota mainete ba côté ya ba Syrie to abota mai to ba nzela Damas yesu abota mandela Damas wana logos na yo soko rema nini ko bimisa oyo ozala solo po déjà na nzela Damas omi ko c'est déjà omoni yesu abotama na nzela Damas omikosi eza kutunde Paul ne mutakuta na yesu wana na nzela Damas mais yesu ko na mutu no yebika no yesu ko tabotama ki eza vraiment kota Damas ozomona donc rema nyonso ko pesa wana eza ka lokuta mais soko zoko ça involontairement pour ça ko c'est zate ozomona te lisumu wana pe moyo to belango ezate pona no yebi yango pete. Oh my goodness. Voilà, ça déjà bandimino satellite ku ya congoidelo.com. Je dis merci pour la attention. Donc on a un bel professeur. Donc on a un pasteur mais mon bangé enseignant au Galat Mobali. On a ba paquet. Tala vimba. Au teipe na cher. Hein pasteur. Ah, Motoran Nzambe. Grand merci na Dorcas Nlemvo. Hein? Bana yo. Motoran Nzambe. Na mono okima deja mambango yorobi obande ko telemela ngona yango pesa peut-être qui préoccupation téléspectateur mozolanda biso professeur ya théologie et puis peut ko tangango mais ba 80 ba 90 toyimba banze momoka avec beaucoup d'onction que théologie batanga ngote muli mosantu batanga ngote moto na Nzambe mais lelo yo ko totangi Nzambe batanga bon moni eloko nyonso faut koyeba ko définir pour ce que bane déjà la définition mabe en tout cas mais yebela kenzela nyonso setira li ezaka mabe parce que ce qui ozui étymologie il y a théologie ezali science de Dieu alors or déjà même bango moko batanga sa théologie biso moko to définissana na ngo ngwana te donc ce que ozui ngo littéralement science de Dieu ou discours sur Dieu en tout cas meilleure définition il faut ezala discours sur Dieu tel que révélé aux hommes par sa parole. Donc biso totanga Nzambe te mais totanga makambo Nzambe ebisi bato parce que yebisa ngo bato na contexte moko géographique, économique, politique, social. Soko biloko nyonso wana soko bosani contexte politique. O bosani contexte économique. O bosani contexte social. En tout cas yeba ke nyonso zobilo la wana. Ozomi kosa ko banda yebandeliti suka ka yo moko nde zo bakozo ba vérité mina yango moko bible zo tanga ezo ye bakozo kosa parce que ozo imaginer que tozana Jobour olobi yo ville za kana Durban on comprendre donc moni kadio na yo ville côté Durban en tout cas yo kande ogoye bakozo ba vérité mais en tout cas mutava dans l'Afrique du Sud il faut en tout cas yo ville na Durban en tout cas ils a côté mibale or bible pesa na géographie ozomona Nazareth eza Galilée eza Judée eza tout ça déjà ceux qui au lobby et loko esalemaki par exemple na Jérusalem OK bimisango na Samarie donc vous a déjà libanda masolo ozomona parce que ba déjà que ba okosa to ba yebi na bango te et puis ba ndimolo ba amen omoni mundimi mabe na ye yango wana c'est-à-dire que to bien na ebite mabe to bien mais en tout cas ye chance na ye to mal chance na ye eza so kana amen et surtout que amen ngo eza rappel ya dit amen ozo comprendre amen ngo eza te que non e kotio non eza penda dit amen après ba que si il faut eza moi munene amen munene pesa nga amen o penza poa mais si koyo ozo senga amen wana le kamoko de jolo bige non bon cité de David eza na Samarie ozo comprendre alors que eza na Jérusalem mais ce que le dit amen musuko mundimieru wana soka bude azamili mabe soka sanine gentil kakati na lobi amen alors qu'il fallait pas soutenir on le kambwana uzomona soutenir yo penza donc na mabe involontairement donc nga yezaka nazo condamner mutu te mais nazo lobaka ke ezana ba erreur involontaire mais vraiment mutu azana souci ko la vérité
Mais en tout cas, la pasteur Elvis, aux tindikaba, bon, je ne sais pas, émission apparemment, ça dédié à serviteur de Dieu, ministre de l'Éternel, prophète, ou prophète, ou peut-être, mi pe, na kombo, olem, so habiti importance, na ngote, l'homme de Dieu. Et l'on y bozo, ko soutirer, na évangile, lelo, mutalamuga, ba, pasteur. Mais, yo, mambozo, bisabiso, lelo, yo, apparemment, c'est enseignant. Mais, tozo bien, pasteur. Est-ce que vous avez un titre ou un ministre? Bon, au moins, ngai naza quand même plus de 10 ans musala, c'est-à-dire que ceux qui pendant na bandi pendant na 96. Donc il faut être déjà 20 ans, 21 ans déjà. Au monde. Donc na kanisi au moins tangu ngai moko na bandi. Ezaki na époque on a bonke biso no so évangéliste. C'est comme tout le monde soit boyo, tu dis que tu vas le dire à prophète. Au moins, un prophète va Mathieu Belé. Ce qui peut on a abîmé boyaza docteur va Mathieu Belé. Mais ce qu'on bilo qu'on a moins top exemple mutaza ezate. Po yende mutaye biso genza mabengi. Ce qu'on biso to genda kota to ndengeni. Ozo to sani ni bozagi na yo na ye na nzambe. Ce qu'on lobi nzambe nde ayebisi ngai. Biso tozo constater ba effet. Biso tozo tala makambo nzambe bengi la tiyo. Ngai pene bandana no kansa na évangéliste mais lelo yebana clairement que naza mutei naza enseignant et c'est confirmé que dans quelque peu ça cours et bon soka nanga ezaki funa soka PhD donc pour makamno soigner c'est la bonne mais au bien mis enseignant parce que ko tanga et l'homme c'est on a inspecteur remarqué ba so ba enseignant qui na classe wana te moto a classe à théologie te na yom to za classe à théologie bo benga enseignant est-ce que différence c'est là ah papa principe c'est simple ndeni otangisa mutu yo mo otanga te n'est pas enseigné que celui qui a été enseigné. Si vous avez un peu enseignant. Si vous avez un enseignant parce que nous avons habité et c'est à Salanine. Osomona. Le long rose a pesi à Nakati Libaya. Nazwipe marteau na beti c'était. Mais en tout cas, si vous avez un menuisier jour menuisier roya. Nous avons comprendre que menuisier ndeye ngana bika ko beta c'était na Libaya. Donc au moins le long so ko pesi na micro pena ba tuno mituna na ko tuna yo. En tout cas batu ba kotala ba lo journaliste. Mais bina ba journaliste ba vanda une place wana bina somuji musana na biso senga ngwana te ozomona donc en fait il faudra ceux qui mutu alingi a exceller na domaine na ye en tout cas il faut yeba bango et ko yeba domaine ba ye kolaka parce que nzelo yo zo le kawana et bele basi balika na nzela wana donc nazolo baki a deux choses qu'il faut faire effectivement il faut nan koyeba koyeba ba yeba ka ngo soit au na école soit au na mutu oyo ayebi makambo wana bien a comme l'école yemoko. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes avec le pasteur Elvis venant tout droit du Congo, Kinshasa, hein, le pasteur enseignant, il est professeur à l'université professeur de Kinshasa, dans la faculté de théologie, il y a développé une évolution église, théologie, ça m'a bêté, donc vous comprenez, mais obimana ba révélation, à restituer sur rema, bolanda barema, boza balogos, hein, l'aime sous mambolo, vous pouvez bien m'embêter. Hein, aux pasteurs bitek pastoral les anines aux benga mais enseigner mais en réalité bon tu habites hein bon garder souffle voilà merci la régie pour cet élément je crois que boza édifié alors ceux que rejoindre biso tous en émission espace dialogue na wabino Josué Boloa merci na attention pour petit biso boza toujours branché na congodialogue.com aujourd'hui je reçois l'homme de Dieu le pasteur Elvis qui vient tout droit du Congo RDC na ville ya Kinshasa l'enseignant professeur na niveau ya à université protestante ya Congo et puis aza ko pesa cours na faculté à théologie alors so bozana ba préoccupation hein blom so zolo comprendre ngote ba numéro za na peut-être quand bozanga te ko comme la biso bo ke ne peka na Facebook je suis Boloa et puis na YouTube channel Congo Dialogue papa na zo ba souté soki tolo ba susu nini hein parce que batu ba na ko banga to ba banga jusque là je crois que zaki pe moko ba makanisi na yo au début que kokene kokota théologie za kotanga nzambe. Alors na linga ozongela biso mwa muke définir un peu biso c'est quoi la théologie parce que meka un peu ko brosonga mwa muke batu musuza ki théologie abanga ndiye komba démon moko boy et c'est comme si batu ba komba ba démon ko le quand même ba komba ba ange hein définir un peu biso théologie zanine en fait. OK avant na comme la définition de théologie na linga na apporter moi correctif moko muke ngana za professeur enseignant na université chrétienne au Congo qui eza moko na ba université protestante.
qui n'est pas l'université protestante au Congo, qui est l'UPC. En fait, théologie, au moins, nous par le simple fait qu'il y a la Bible, il y a Kotanga, il y a Kolukamwa interprétation. Il y a déjà théologie. Parce que là, le philosophe Balobi, il est impossible de vivre sans philosophie. Donc, toute réflexion que tu fais sur un domaine précis, il y a ezala nabuta wapi nazanani nazo kende wapi philosophe akoloba nazo philosophie biso pe na théologie to koloba le fait que osimbi bible otangi verset obandi ko manula yango oluki mo interprétation olingi oyeba elakisi nini pona nini baloba ki boye ba mo exercice nyoso wana en tout cas na ebite so ki exercice wana ozotanga nzambe to ozotanga makambo nzambe alobi. Donc, théologie est la révélation de Dieu, la manifestation de Dieu en acte et en parole. Il y a une possibilité, il y a qu'on réfléchir sur les éléments, donc c'est un peu ça, parce que Kotanga est la kisinini. Ce qu'il faut tanga nzambe veut dire il faut to nzambe sur un plateau. To dépiécer. Totangi pièce moko to ça dit tozana maîtrise ya pièce moko ya nzambe après te recomposer en tout cas nzambe wana na ebite bozole wapi pobo kamate oso to lobito zwa to étudier yo si to vandi sur wana yo ne tozomona yo to bandi ko tanga yo bon comportement mais nzambe ozwa wapi ozomona ye moko soki déjà mi bombi muto ozwa ya azate parce que la Bible dit il se révèle il se cache bon tanga mi cache wana nane ko mona kutu tabiso moko ozobonde lo bonde le moko boye ondira azate siko muto des choses obonde lo ondira azate okendo kamatende ni potanga. Alors c'est une conception erronée oyo peuple nanzamba ministre de James Bazana ngo que kolobake bazotanga nzambe. Oui, c'est une conception très erronée parce que au moni difficultés zaiki que batu bazolo ba professeur batangi sakawana bazaba païen bazaba occultiste tout ça. En fait, c'est-à-dire que au moni domaine union soeza, ce n'est pas les domaines qui comptent, mais ce sont des personnes qui font un domaine. Si on va médecin union so, baloba ba médecin baza ba occultiste, na ebite so ki bananza me bakenda sous médecine te. Bon, oh non ba magistrat, ba avocat baza ba ta franc-maçon. Na ebite so ki bananza me ba okende droit te. Voilà, ba faculté tonde za droit na médecine, ba to ba kaka ebele. Okuta bananza me ebele kuna. Mais to biso no tozo ka no médecin wana za ka soki muto boye o médecin wana azaba ta ba dédoublement mais ba to so ken. Donc biso peut to kanza ki théologie za kindengwana. En tout cas muto azaki na doute na théologie ndeko na bino azaki na doute avant bino yeyo. Donc lokola nga na leki bino no sifo boya kutu boya kote nga na za po kote nga na za wana eza bien na ba no expliquer bino makambo bien. Ndeko na bino azaki na doute liboso yeyo akomi enseignant na université nzamba poniye po nzamba zuka mutu ya doute lokola yo amemiye kuna omoni ngaso na zolo baboye ezate mamango eza bien obanga note s'il sera foite ngana kutu na zana foi ebele ebele na foi ebele ngakuna ndo kanse esila mais esila kate o mataka ko mata parce que boye biezo mata foi pezo mata na lobaka foi ezo dépendre na connaissance plus connaissance ezo mata plus foi ezo mata foi pe ko zambu buzo bate foi faut ezala intelligible ozomona ngai naza nao na benga ka spiritualité intelligente spiritualité pe faut ezala buzo bate tout ça koya na mayo pe kwei bima obimi tombola lokolo tomboli non moi maele faut ezala quoi na tombola lokolo kasi po anini. Moi, inspiration, il faut ça la même, ça la moins bien. Merci beaucoup, pasteur Elvis. Donc, théologie Zamabete. Et puis, c'est juste l'incompréhension à concept théologie, ne sali que Badbamon, nous allons des mots, mais à vrai dire, Zamabete. Vous encouragez aussi d'hommes de Dieu comme Molobi, faire partir Nango. Mais le lot remarqué, ministre Mtalamouki, Ezanine, en fait. Question d'Ezanine. Ezanine. Ezanine, dans Moutou. Naza nanga frère, aza sœur, toi aza frère na Congo, surtout dans déplacement. Je m'excuse, frère. Intel, à Katisika Boda, frontière à Komiawa, déjà parti à Boda tellement coûté na ba résistance, y a ba papier, allez bas comme maman pasteur. Alors le rappel va se référer ba lenga ba pasteur mufundisi ba kotisi épée. Dans la côte ya ba coûté na ser Dorcas, à mamie professeur comme prophète. Bon, on a évité bamso wa mo à niveau poste. C'est dû à quoi? Bon, le côté mabé, ngai moi heureusement moi pas sina za la juge ya bateau.
kutu tozolinga bato za lebele po nombre na beso eza moke mais sur le moko intéressant ngai nkolo alobi boy la moisson est le champ est vaste mais il y a peu d'ouvriers mais alobi te ki ba ouvrier ba mitinda bango moko alobi prier au maître de la moisson d'envoyer donc muti fatinda basala les nkolo eza ko mitinda te en tout cas franchement muto a mitindi asali fokop po nga omoni nga faina zata menuisier ata maçon pour maçon du moins ozo ba brique ozo tia ozo yeba bo yokani prix bo pesa ni ba moko mais musalo mutabenga biso to mona kayete to kanga pe misu to bondela yepa to amo aomona nakate siko moko okozala azana yo moko munene tatiki yo ti omoni obando to na mituna seigneur pourquoi m'as-tu abandonné po ye moko bena mwana na ye amitunaka siko mutandengo no zomona tata yo moko gena mutu moko compliqué fallait en tout cas pour y na domaine yo il faut benga yo so ka bengi te franchement pona ta maçon pona ta maçon ba sala nzambe bele fami ko ba maçon te lukuta be obi nga so ipenda a ezate ono akokangela nga kanda te po ezate no lokolo choisir su musala na nzambe te akangeli nga kanda non so ka tiki penda yo no mutu na mutu apona o ya ye nga ko mata vraiment ata chauffeur Bobé n'a pas ta frère. C'est pour dire que c'est pas facile, hein? Ah, papa. Ere yinda wana, c'est-à-dire que yindi, moi qui le mobimbe telemelio. Et telemelio, on a expliqué ma kamamutazo raso azate. Obengi epe tata, on dirait azoyo kate. C'est-à-dire atiki penza yo, on dirait neto kufakaka. Obondeli, papa. Ngana pika ba crise na makambo ndo nazo ba makamnazo badon. Siko boto bolinga ba kota na makambango. Esi ba mikoti sipe azana mo 3-4 personnes batune mo bon ngape na ministre na komi pasteur na kamba. Da wamona ngeza lipa na nguba ntoma. Ngana zo linga nkolo akoba ko benga parce que vraiment bilangeza munene me basali ba amuke. Mais en tout cas na sengite basali ba mikotisa. Po okomi kotisa boy me ba yebiote. Ozomona. Ndeko na biso moko alobi ko za apprécier te ya kundima soki na babengi yo te boza na bato ebele bandimi déjà maintenant ba bengi bango te bon siko soki ebengami pete ozomona suko maka mwana ndenge za mabe en tout cas bengama ondima mais kondima nanu ta ba benga yango to remarquer ba bu ekomi ebele moto na nzambe likambo ba escalaton wana likambo ba ya komata olonge prophète comme c'est dû à quoi? Bon, on a tinga moko pe na zana kata ko lugana comprendre parce que pour jour moko na vanda ki na moi réflexion na ngai na ba pasteur ba senga na loba ministère nini leki munene o le radionso voilà so ngana ebise bango bon ndena mona la bino bolo ba apôtre leki docteur donc apôtre leki nga mais no ko changer na nga pete na changer na nga na bibo na za su docteur te na komi pe apôtre po funa za mutali boso po ni ngana kendo komi ponelaka nazalaka docteur mutu asima batanga apôtre batanga pasteur batanga prophète évangéliste bongo nga baya kotanga na suka nani ataki nga shina ko changer pe na bon banda lelo na komi na nga pe apôtre donc en fait je ne pense pas que ce sont les noms qui changent qui soient importants mais c'est ce que l'homme fait parce que combo omoni yo erozolo ba kombo no boloa c'est-à-dire que combo na yo veut dire quelque chose et ils ont permis de faire le logo et ils ont journaliste et c'est lui qui ont fonctionné dans le domaine morobo et on a passé dans fonctionné en tout cas moi je suis très à l'aise pasteur de profession parce que dans une église mais en tout cas docteur de ministère. Voilà, merci la régie pour cet élément. Merci à vous, amis internautes, vous avez branché dans l'émission Espace Dialogue. Babino José Bolo atoza ba question ezali ba commentaire à kosala bozanga te bo komela biso na ba numéro na petit écran en direct toujours na Johannesburg na mboka ya Mandela en Afrique du Sud. Tozo continuer na l'homme de Dieu le pasteur Elvis oyo ayeko visiter biso na kati ya mboka awa tozo kuluba to solane concernant la théologie et puis ayebisa biso importance ya théologie na kati ya corps à Christ et puis na musana nzambe peto seulement mouké sur l'évolution de l'église. L'homme de Dieu, vraiment merci pour Nathanayo. Toyoki Ozokamba et Tonga, dis-nous un peu. Parce que l'obi elangeza mnene basale bazamuke. Bamsu babengi bangote bamikoti na makambango. Yo nzamba benga yo, opesi so parcours nango. Parcours na yo. En fait, nzamba bengeli yo na nini? Lokola batu nyonso to ezana message moko bo nzamba tsana motema na yo oyo ko pamba libota na nzamba. Ok, message nanga eza simple et eza lokola rara message ya Bible et eza lokola
ka message à Bible eza na kati wana spécialité grave ezate mais nazuka be élément eza wana yango nkolo a permettre na loba mingi na bandaka na élection parce que élection eza lolenge oyo nkolo azobenga bato po mutu moko te akoloba ye azo répondre na ba critère benza po nkolo abenga ye ononga po na zaboye po na zaboye po na zaboye yango nkolo abenga nga te nkolo abenga biso ka yene mo ayebaka abengela biso nini critère nini ye mo ka chaka po abengela biso donc yango to bengi élection et ce qui tolobi élection to koloba naturellement alliance parce que alliance eza concrétisation ya élection oyo nkolo apesi abengeli batu ateli yango ba clause nini makambo kotambola et tout et na alliance wana clause ya alliance nkolo zo pesa batu eza Israël eza la église eza ki baza royaume ya ba sacrificateur do baza ba prêtre pré ba roi donc déjà nazo comme na alliance wana nazui prêtre na roi déjà na bandi ofongola parenthèse munene et comme hôtel na sacrifice et comme trône na royauté. Alors wana ezamo na biloko tolobelaka mingi ce qui tolongwe na élection tolongwe na alliance to comme na promesse parce que tango alliance élection selemi promesse alliance ezali alliance ezopesa droit na ba promesse promesse ezali ezopesa espérance espérance ezali ezopesa foi. Donc ce qui tokoki koloba yango c'est en 5 choses: élection, alliance, promesse, espérance, foi. Nde message na zanango atana komi mukanda nini okukuta kaka be élément wana nyonso sur n'importe quel livre oyo okukuta sur n'importe quelle prédication oyo yo kanga na koloba. En tout cas ceux qui n'avandeli mokote mais na ko survoler kaka be élément wana parce que je ne peux pas organiser ma théologie, je ne peux pas organiser ma foi, je ne peux pas organiser ma prédication sans penser à l'élection, à l'alliance, à la promesse, à l'espérance et à la foi. Nama Mukuse, quand vous parlez de l'élection, nalingo au briefé biso, naba 5 étapes au biso wana. Élection zanini, nzamba benga batu nengnya po nakandeni, za selon kaka critère mutu, mutalamuki yemo yeka bonza me benga nga, je crois que na Isaïe bibelobi nzamba ndeko luka. Isaïe lobi me voici. Wane zalaki nini, benga maki yemo konta menda po na ki ou Nama Mukuse, qu'est-ce que les gens doivent s'attendre sur l'élection quand ils voient dans la parole de Dieu? Élection et l'inkolo baboué. Omoni mutuna wana otuninga nde sikoyo moi essence ya théologie robima yo kotanga susu Esaïe soki nzamba komi koluka bato c'est-à-dire que bato azwaki déjà baza sauté parce que Esaïe esengelaki te ya bengama ye azana source royale okomona ke soki ozwi Esaïe ozwi Jérémie bayebisi ke avant abotama bayebaki déjà pona nini parce que nzambe asi aponaka famille oyo Jérémie autaka papa ya Jérémie aza sacrificateur donc naturellement moi na sacrificateur ayebi aza ao raisonner mami balete ayebi ke akozala sacrificateur mais Esaïe mutu moko te na famille na sala makambo wana na époque wana nzambe azobenga Esaïe sacerdoce ekomi na mobulu basali na nzambe bango pe bakomosala bilanga parce que nena yebisa ko falo zata mason ta ménager ozomona parce que basali na nzambe omoni ke nzambe kanje wana mais soki siko batu bazo yokele soute batu bazo respecter soute ne natanga ko lomoni bina musana nzambe lobinga pe na mutu bokanisi nini na pe na maboko na makolo na ko sala pe bilanga le jitarière akina bilanga siko razo ke na bilanga wana ndaka nzambe tirele ndenge wana or nzambe so bosali musana na yete nde place pesa rekanda siko nzambe alingi aloba aluki mutu ko loba na ye mutu azate ndake toka mo Esaïe yango omoni Esaïe abimili boso nzambe lobi malera mo nzambe ye moko abandi ko purifier mba lèvre na ye makamukili kiliti tango atuni motuna natinda nani Esaïe mo avandi atali gauche droite abia motuna elagise ke non baponi ngai po ezana mituna yo moko yebi réponse ndi avandi non na motuna na moni réponse zaka ke non il faut ezalanga donc élection eza oyo tobenga na terme ya église grâce. Le terme technique, il y a une élection. Nous sommes sauvés par la grâce. Ma pas mouli peut toujours, ils appellent la grâce. Et nous sommes comme la grâce. Donc, grâce wana, qui est faveur imméritée, il y a un terme technique, to benga élection. C'est-à-dire, nzambe ye moko aponi yo, oyebi kutu te pona nini aponi yo, kayende ayebi. Tuna musali na nzambe nyonso, nzambe benga pona nini. En tout cas, ayebi te. Ce gars est bien à en tout cas il faut y battre.
Il faut Moussa Nzamba ebiki Nzamba binge pona boyeseka mayele bele. Azama mayele bele. En tout cas, Moussa Nzamba solo soki otuni Nzamba benga jo poni abino wana Nzamba ga yemo fois yeba. Mais soko yebisa no Nzamba benga nga na moni pona lo baga bien. Bien pona moi mayele en tout cas alegi mayele mingi wana na respecter mayele nae. Voilà, merci pasteur Elvis Dotozana Yokakawa. Na Jobura donc climat kitoko donc mbou les obeta donc les opé ça m'a fraîchir à kitoko. Ça montre que donc Nzamba a prouvé présence de Motonanzambe 4 na émission na biso awa. Motonanzambe na introduction dans le beau sapé écrivain. Hein? Livre oza na marché siko titre nin. Na marché ba livre za pour dire na Kinshasa na bimisa kimoko la restitution. Na Jobur na bimisi misatu. Donc on a compté na oyo na bimisa yimoko na Kinshasa ko sala déjà 4. Donc na Jobur na bimisi la bénédiction du sacrificateur, na bimisi l'utopie, na bimisi Dare to be a man, donc l'audace de devenir un homme. Donc ça fait 4 et na chantier na ngai nazana ebele mususu tirali. En fait, logique nanga ya kokomeza ndenge nini. Il est vrai batbanoto nanga yoza enseignant au komarate mais na linga kina koma biloko yo nazana ngo ba évidence. C'est-à-dire que na tei yango pendant au moins plus de 10 ans na moni ba effet na yango makambu nazo koma wana eza ba imagination te eza ba idée te nazo koma ke mutu akoyeko la to akoinomeka nazana ngo na liloba na misala na yango. Donc, eza lokola nazo couronné plus de 10 ans il y a ministère, ce qui fait que 10 livres zo bimanambala moko mususu kutu eza na kati ko koma manano esilité. Donc 4 eza déjà sur marché. Donc na Jobu awa déjà lobby tous 2 autres zobima pour bénédiction du sacrificateur ici et bima qui était kamaki déjà l'eau eza disponible pe silaki et 2 autres zobima lobby donc Dare to be a man na l'utopie. Naza plus frappé na la bénédiction du sacrificateur l'homme de Dieu likamanga lipamboli mapamboli ndongo ya Afrique yango lipamboli osomi ndako yango lipamboli ozobima leo to en Afrique du Sud alobi mona aux États-Unis olobi kuna nani babino surtout bino basana nzambe d'ailleurs ko motambola yango na lipamboli définition lipamboli penza donc apparemment lipamboli ndeso osomi ndako biso basali biso bandimi so passer asomi ndako nde yango na lipamboli ko voyager ko maoketa ko kota kwenda futuka yango na lipamboli mutana nzambe yo komeli biso la bénédiction du sacrificateur lipamboli zani na baterespecto bolanda biso. Bon, il est vrai que voyage motoka ndako eza ba matérialisation et le Congo mais bénédiction en fait eza pouvoir. Bénédiction eza un esprit. C'est-à-dire que eza aura et là comme pouvoir moko nzamba zo tia likolo na mutu pour que mutu wana ait attiré toujours yé vers Dieu, pour que mutu wana satana abanga ye, pour que mutu wana azala toujours appelé na humilité. Déjà eza pouvoir et ndaku voyage nyonso wana eza ba matérialisation ya moko na biteni na yango. Na mukanda wana effectivement na expliquer yango, na expliquer d'abord principe ya bénédiction. Et principe à bénédiction, selon mukanda wana ezali que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Pe na bandi koloba yango que principe wana supérieur zo bénir inférieur, eza principe moko banda avant loi ezala. OK. Donc Abraham a yebaka loi te, mais principe wana ezali déjà appliqué pa na ye. Loi eye na Moïse, principe wana ezali appliqué. Donc comme na grâce na Yesu, principe wana ezali appliqué. Alors bomona ke Abraham aza père de la foi. Ye muto liboso zaki promesse. Siko na totuna mutuna, nanyo azalaki supérieur na mabele koleka ye po apambola ye. Lokwa muto azalaki te, yango Melchisedek ayaki na rencontre na ye. Et bomona ke jour Melchisedek ayaki na rencontre ya Abraham, Abraham a payé dîme, pe Melchisedek a pamboli ye. Donc Melchisedek a cet humain, cet homme-là a prononcé des paroles de bénédiction sur Abraham. Père Yebisi, je te bénis au nom du Dieu très haut. Donc c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si le rôle Abraham a béni, a pamboli Isaac, Isaac a pamboli Jacob. Si ko batunyo sona ba en Égypte ba beti 400 ans. Bima boye, ezo banate nani supérieur, nani inférieur. Moi mo boule koti. Yango si ko tango Moïse aye, nzamba yebisi, nzamba seli sur élection.
abengi na bana Israël sur l'Égypte Moïse longola famille ya Lévi bazala bato bakosala na sacerdoce bazala ba supérieur bakopambola ba ndeko na bango et na famille ya Lévi ba yekoza so famille ya Aaron. Donc c'est l'établissement du supérieur qui doit bénir les inférieurs. Toye na Nouveau Testament texte oyo ezana Exode chapitre 19 verset 5. Si vous entendez ma voix, si vous obéissez à mes commandements, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. C'est le même texte qui est repris dans Pierre. Et dans le texte, on a dit que les chrétiens, d'une manière générale, baza ba roi, baza ba sacrificateur. Autozo bien un sacerdoce universel. Mais dans le sacerdoce universel, on a Bible lobby, et ils ont battu kolo azul kolo ba captif. Do atuni bango mutunate. Akamati bango loko bakangami, akena bango lola. Abongisi bango, azongisi bango pe apesi bango likabo na église. Ba prophète, ba apôtre, ba docteur, ba pasteur, ba évangéliste. A établir bango lokola ba supérieur ou esengeli ba bénir ba inférieur. Supériorité exacte que baza extraordinaire. Non, c'est justement ba élection, ba grâce. Ou ils ont la non nzamba pesi bango responsabilité moko boy. Bango nde sikoyo bazui ngolu wanto bazui responsabilité. Il y a kopambola bato. Donc responsabilité wana donc il y a d'un côté privilège mais esengo ya privilège wana ezaka soki responsabilité eza bien mise en place. Ceux qui ont les responsabilités et comme makama. Voilà. Maintenant pour les fidèles c'est par rapport à ba message bino boté ya biso bandimi lipamboleza mutuka lipamboleza bana lipamboleza libala lipamboleza ba matériel disons en un mot hein solo en Afrique soki Canada ndo pambwami ya on est comme conception à bandimi bazanango par rapport à ba message aux thèmes na tango ya suka oyo est-ce qu'il y a sengito landango to bongisango to twistango mo keto ndeni moto na nzambe boyeza ko sangana eza pa ko kabwana c'est-à-dire que tokoki okabola matériel na spiritualité c'est une mauvaise notion ya makamwa nzambe omoni mingi poto comprendre ngo beto tala lisolo salimi entre riche na Lazare riche azana mbongo ebele mais tanga kufi boye akomi na lifelo Lazare azoke mbawa tanga komi na bakufi akomi na maboka ya Abraham. C'est-à-dire que spiritualité ya moko eza spiritualité mona benga scandaleuse eza mayelete richesse mususu ya ona obenga richesse sale eza bosoto parce que en tout cas na kanisi riche il faut azala propre na liboso na nzambe pour riche avanda na place propre lifelo za kitoko te. Comment riche mutavanda na ndakwa bien piscine tout ça akwa bwa bima na lifelo en principe riche faut azana lola pas mais ça na propriété mais au moni riche oyo il y a l'ingika richesse hein parti oyo memena lola ezate pe pauvre Lazare en tout cas même Abraham fala kangale kanda ponga na kangala kanda hein comment yoko za la pauvre mais okufi ozana maboko Abraham oyo nzamba pesa ye responsabilité ya kopambola bikolo nyonso donc eza on dirait ridiculiser père na bino ozomo do mwana riche asenga biloko kolia menera okufa boye azana maboka papa naye omoni loko kuto eza mwa grave na lisolo wana eza sonini mentalité ya pauvre wana ezaka ya pauvre batindaka ye makambo nyonso tina lola bayotinda ye bakomi mpenza ye aza maboka Abraham riche aza na lifelo siko yoko makambo riche azoyebisa papa Abraham alande ayotinda eti kuna papa Abraham yebisa pour Lazare wana ake de tokelanga mai pauvre bandakala dozo mona riche mentalité riche tina lol dans les felo pauvre pe mentalité pauvreté tina maboka Abraham. Donc en fait il faut pas to kabola riche matériel na spirituel matériel eza dimension mosusu ya spirituel donc baza même dimension na degré moko inférieur parce que l'invisible crée le visible. Alors comment pensez-vous que la matière existe sans qu'il y ait l'esprit? Donc, on suppose que si quelqu'un est béni par un voyage, c'est-à-dire Azwa qui a déjà na molimo. Si quelqu'un est béni par un enfant, Azwa qui a na molimo. Bon, il est vrai qu'il y a des gens qui voyagent sans cela, il y a des gens qui ont des enfants sans prière. Mais ça te po bango bazana bana sans prière qui biso to global. Non, moi nazali pambolité. Non, moi na li pamboli. Ezate po mutazo voyager, papa. Ngala voyagera. Ngana voyagera et Afrique du Sud yo na ebité bisolo nango beta masute beta masute poto kuto le baté mais problème ça boya ko voyager ezate poza na mbongo ko voyager eza ponzamba lobi ko voyager pona mona nazana mbongo nazana visa nazana billet mayebi soko kendete okepete
kala nando kanisa soki mutazana mbongo non ozana makambutu billet makambutu est en place, c'est-à-dire que obengi pe nazo ya lobby mais ozo bondela ba yebise non okendete OK pété. OK pété. Donc en fait c'est un peu ça conception wana ezali pamboli oui mais yango kakate. Il faut les aller en soubassement spirituel. En fait, Bananzambe va se focaliser kakate parce que même la prière, on a prière matérialistique. Hein, mtazo brinzambe, rabio lobini ni pona intel. Mabate rabio lobini pona okota na ngalola. Surtout bashaka banzembe musuto yoka yoka. Omoni nzambe atimba, nzambe atimba ebibiso. Grand prêtre, c'est-à-dire nzambe atimba kosa no batutu. En tout cas ya ko c'était pata obondele wana rabio lobini ni pona likambo. Yemo ka yebige no likambo zo senga wana. Ngakuna na zate. Po ye omoni nzambe aza muto yo alingaka anonymat te nzambe aleki batone so ministère babwaka omoni ministère so apesi ata sapato en tout cas nzembo ezo ya wana lobi muto apesaki sapato ifo mukilimo libanga siko nkolo pe alingaka na makambo nyonso azosala eyebana yeno eyebana ye alingaka anonymat te siko soki yo ozolinga olela ye c'est-à-dire que olekela ye yes atimbi te abi non kopo wana zo senga na mwana zo senga no lingo lekela ngaka apeso te pesa na batu mususu eza lokola omoni to na yovila wa to na joboro apa plutôt ozo kende durban mengana osuka na nga yo oza mutuka nayo yo za mutuka nayo mengai na lingi na kende siko na komo ibiso ni bajuro zo ke dirbate ozomona bajuro ke dirbate na zo tinde ko ke dirba pona ebi ke ngana okota na okita ngaka quelque part wana nanzela dirban siko moya ko kende zate ifuna tindika yo muto zana mutu ka okende dirban pour yenga na kota dozana batu musupe azoli ngati ni kanzame na likamume ayebi ke no ya kitane quelque part siko nzame neni mamono zomona wonde nini siko zoli ngombe manzame musika me okoma quelque part okiti otiki nzambe don nzambe asi atimbela makambo wana donc ya kosakana te ban omoni kutu nzambe pardon kosa batutu wana muto kosakana yete nzambe penza donga vandi apesi mukomoko adam mwasi pamoni adam souffrance apesi mwasi makambe bebe siko nzambe tutu na adam adam makambo nini yoka adam eza mwasi opesa kanga ndida nzambe tuna dando adam dona sala kama pende na pesa jo mwasi bon banda jour wana nzambe décida mutu na mutaluka mwasi na ye aya ko présenter pour ko pesa sumutu mwasi te yo ka ye nzambe zo pesa basi yo luka mo mwasi na yo luka mobali na yo yaka ndeko présenter pa nzambe ponza maboyi ebe baol bandolo ba no mutu na yo pesa kanga nzamba timba na ba bénédiction pesa kandenge moko donc nzamba timba voilà nzamba timba donc nzamba grand prêtre vous comprenez ngwa Francine Ngembe to biso ke nzamba grand prêtre voilà l'homme de Dieu on est presque à la fin na quatre interventions parce que vous avez un programme qu'il faut aller que de côté au pambo libota na nzambe pendant période apako na kati ya jobora avant kozonga mboka Kinshasa l'homme de Dieu dis-nous un peu toza wapi évangile à niveau Congo na ndingo tambola kawa eza ndenge nini zaka moko barema na balogo songeza moko to mboka pe démocratie ezoko influencer mboka déplacement situation économique ezoko influencer évangile ya Congo na Afrique du Sud type comparatif l'union sale en tant que l'homme de Dieu était en tant que missionnaire aussi na ndingo déplacement même na Europe tango kendaka wana omoni côté ya Bindele eza différent côté ya Batumwindo côté na Congo eza différent côté ya Libanda Congo tora liboso na zo voyager Europe ba ebisinga bakoyeba ko wuti Congo kana ba exemple na yo ezala ko la gare moko ate na Belgique sikoyo ana Bruxelles abeta lisolo abino ezala ko la ba ke kundo na cimetière ya Gombe azobosa na ka na Bruxelles ba ebi cimetière ya Gombe te do ba exemple no zo pesa wana en tout cas ezaka ba exemple akine do bato bazo ke wana ba comprendre makambo zo lobate donc mayele zo senga ke yango moni ko tanga eza moi bien mayele zo senga tant quand tu te déplaces avec les contextes. Okoya kote ate makambo nengo te na Congo, ndengo ya kote na Jobur awa. Ba condition eza ndengo. L'évangile ezaka moko, mais il faut qu'on rendre l'évangile contextuel. Kote ya batu na contexte na bango, na situation na bango. Oke note ya batu te basi bavani sa démocratie, oke no banote ya bango makambo na dictature. C'est-à-dire que ba hotela mate ya wana ta non, ça n'a rien à voir. Ozomona. Donc évangile pe na Congo effectivement eza dynamique. Évangile est dynamique, c'est-à-dire que yango na mukanda échange te mais bato bazo yamba yango bazana ba contexte moko il faut tenir compte na yango
mais loko moko oyo ezopesa moi pasi eza que ba jugement ekomi ebele et ba jugement wana ba préjugé pesa ebele. Donc ezana batu mususu omoni congolais ana problème moko oli atia mayele na ye ne loko ekokomise mutu akotia mayele na buzoba moko boye abanda ko c'est-à-dire que mutu akokomisa ngai objet d'étude na ye ole asala ta makambo sala ta tonga hein tonga to tonga ta bilamba eza moins bien non ye fois ye ba po ni na lata ki montre yo po ni bouton na ngai eza ozomona mayele nyonso wana yebele mayele nyonso wana azo tiango kaka pona ko découvraka biloko moko eza pe na sens te nakanisi ezo sunga évangile te nkolo ye moko alobi boy boti kablé na ivre ba kola ensemble po ebike soki atindi bat baki no pikola en tout cas ba ko pikola blé na place ivre ayebi bon boti ka yango ekoba ye moko tanga ko ya ayebi ndenge nini apona kablé pe a sélectionner kablé na ivre mais le lo ezana bat basi ba place nkolo ye moko na yete mais en tout cas bat basi ba place na ye si comme abeza ki ba komo pikola blé ba komo ko to tiri ivre ba blé ba so souffrir ba jour oyo ba blé ba o souffrir grave ba ivre ba vandi ko toile osa eloka malamu e manzemba bien osa la bon makito ba ko critiquer te ngane nazo luka bala kisanga o ya nzamba sali malamu ko leka ba o ba so critiquer wana ozo mona siko promesse wana makambo zo sepelisanga te yango wana même nkolo ifaza zo sepela te publicité na biso en tout cas ça tana futa mutu mbongo te asova pe mutu te azape na makilate wa pesa la mutu mais en tout cas publicité to salela ye en tout cas legina wa nzamba c'est bizarre yesu akufela biso afuta makila na ye mona bato afuta makila na ye mais en tout cas to beta lisolo na yete bon sikoyo comme on dirait makambu ya satana nde eza bien basali na nzambe ya satana nde bazomata mais ngana zolika bala kisanga basali na nzambe ya nzambe oyo bazomata ezo mona na te elaki sinini biso ya nzambe fo bazana se satana baza lekolo évangile dini wana alors que ya lobaki ke bozala ba mitu mikila te ezo mona donc toti kanzambe ya kama mukili na ye toti kanzambe ye na ayebi nenga bengaka ya ayebi ya lokuta ya ayebi ya solo tango asili sa era si sabata lokuta esi la rapé mais en tout cas tout sur place na yete pour tous autres pikola ba blé ivre des autres les a bien te parce que comme tu remarqué dans quatre évangile na quatre bana nzambe mutu so salegelo beto tozo portrait comme on dit en anglais tozo bimisa image ya mabeka kando li ba satana ba baromo élever plus ba komba ba démon ba esprit mabe ba kindoki tout ça mais quand ngo lobi wa banzambe ya banzambe ba la sape bisongo ba la sape bisongo te l'homme de Dieu distraction ko ti makati na kati ya mondo ouais distraction comme obi so ingana za la frère na lingana ba soutenir que l'église nini mais heureusement na za pasteur na sala makasi pour que batu ba na église na biso parce que comme moi passe même nga moko pasteur na souffrir et ba na soutenir tambola ndeni po so tamboli tout droit boy ba lokeli posture soko tamboli o chema boko boy eza pena le kamunango soko che boy eza pena le kamu sikoyo na ebite to li moi bon jour musoko monaka boy mutu moya la tasubila mba ezate abimika ndengona parce que ba jeje nyonso baje mutu alo basute en fait toti kana biloko wana na kanise be ticket wana to pesa ko bambaka baninga be ticket ba lance pierre eza kitoko mingi te to sala musala nzambe to lingana to bonde la nzamba sunga biso il est vrai que mwambilinga mbileza il est vrai parce que ça la kaka banda motile banda mais loko nazo lingana ebisa bana nzambe za boye jour oyo bozela regoya en tout cas binomo bo comprendre bo sala ba erreur eza lokola eza lokolo moni nyao olobi lion nyao aleki bo lion papa jour lion roya en tout cas jour na ebite ko banini po tozo confondre banya wona ba lion to benga nyao to benga c'est dire que 666 yena noté mais batu basi ba komiango jour siko roya en tout cas na kanisi jour na mutazasuna na azasuna maniera ko kimangote to tika pour le moment vraiment to sala nzambe nazo yebisa bana nzambe ezalo kwa toki mambango to kobi na ligne ya suka tozomona déjà ligne ya suka to focaliser mental na biso na ligne ya suka qui est le retour de Christ akoya mais retour à Christ ezopekisa biso to la tabilamba retour à Christ ezopekisa biso to soma mituka retour à Christ ezopekisa biso pete to soma bandako ezana sagesse moko boye ya ba juif le baraboye ceux qui bayebisi bino ke messie aye et que dans moment no bandolo na vini na yo ko ba ko lo na vini
kokata te po mesi wana moni ndenga ye wana aye pona yo akoya kokuta yo place ozali mais soki yo kati po ke ndokuluka ye oresiko mona yete orezanga na ye na ving. Donc nous faisons ce que nous devons faire et faisons-le bien. Attendons le Seigneur, le jour qui viendra, il nous prendra. Et je prie pour que aucun homme de Dieu, aucun enfant de Dieu ne manque ses rendez-vous avec le Seigneur. Voilà, l'homme de Dieu, avant qu'il ait libéré, au ce mot de la fin, justement, recap, dans notre salide, on a battu l'esprit, on a biso, tolinga tu l'homme de Dieu, qui fraîchement du pays, a sali moi presque un mois ici en Afrique du Sud, awa, kalaming tazozonga, azo tenir conférence moko ya Pâques, na niveau ya Afrique du Sud, awa, dans une église de la place. Alors, tolinga tu partage naie, parce que c'est vraiment enseignant na théologie, alors a aidé biso un peu pour nous longola un peu moi mili milo ezala kata makanisi na biso. L'homme de Dieu, votre mot de la fin, et puis message nous kopesa na ba serviteur de Dieu lokola yo oyo tokomi na batam moko très critique au ndengotolo ba église de traversée na suka na tango. Votre mot de la fin et puis livre na yo bat ba rozwa ndenge nini pour ba contacter. OK, mot de la fin na biso eza d'abord pour encourager basai na Nzambe le roi na lobaki musalo eza facilité so ina ba bengi te kondima te parce que eza na tribulation nango comme mata elaki sipe kolela mais au mona ke bato ba olela mingi ba o ba mati pe mingi Nzambe asunga de manière à ce que to tira la kana ba faiblité to za mboko te oyo soki bato ba mati tendance eza ko kwesa bango soki te en tout cas un jour to tira la ozana muta mate. Et de deux nazolingana rassurer bana na Nzambe que en tout cas tout ça là choix malamu ya ko appartenir na Christ ponga na lobaka ata ye le loi ebisinga yono makambalo les alukuta na bisi azala na à l'aise parce que lola to lola te en tout cas du fait que nazana ye wana ndi assurance na ngai et nazolingana ebisa pe bana Nzambe nengo na assurance na biso ezaye soki aye to ke lola soki aye te tozana yawo. Et pour na livre na ngai effectivement livre za dispo awa beaucoup tango na et pas na Orange Grove na Gospel Ministries Jesus is the Lord et zakuna ezo teka makuna et na Congo beaucoup tango na centre évangélique Mogarizim na 79 avenue Bypass na commune ya Mongafula de bisika bureau na biso ezali bokoti kozango ou alors bokoti carrément ko benga na plus 243 81 81 19 271 donc 271 plus 243 81 81 19 271 wana bozwa nga moko so bozwi mutu mosusu ali na oteya soki na oteya te nga mona ozwa bino soki bobengi na yambi te bo souffrir te tinda SMS simanango na ko rappeler pour nango parce que tout ça un peu trop occupé aussi pour la université, pour l'église, pour la famille. Il faut que tu équilibre na bilo nyonso wana. Ma salutation na nabi que nabi sogeza c'est possible. Mutanazan pas kopesa mo mbote quand même. Bon, ba mbote ifuna pesa awa na bandina na mwasi na ngai na lingaka ye mingi ye mo pe ayebi yango. Oh, lotata mukolo moko te ndo tango pe ateko kabwana soki na loti ndenge wana na ifuna la musa kana ko lota boye na ko la musa ye po ya yebi ke makambo na zana ngo besoin te ngape na zana ngo besoin te bana na ngai ba oyo ba mankanga mingi tangu de temps en temps na zala absent mais toutes les fois na kenda balobi papa tu vas encore na bi maman soko ye ba geza na ngo shwa na ngate muto abenga ngane muto oti na ngai yango na okende Megi ena Emmanuel Chigi na lingi bengo mingi awa na Jobour na lingi na pesa merci na Joseph Didier Mandongo oyo aza neveu na ngai azo salam mingi pour que oncle na ye pe pasteur na ye azala Dorcas Enlenfo oyo a sunga ngai mingi surtout na interprétation eza lokola zana GPS ya Jobour ayebi banzela nyonso pe makambo nyonso akoka kosala ngo. Et na église ya Gospel Ministries oyo eza plateforme ya marangai pe jardin d'Eden epa ya mutunangai ya kati apôtre Charlie Mubiala pe batu nyonso yo bazosala ete bomo na biso na mboko ezala bien na kata Jobour to pesi bango mbote Pastor Corentin wana ras na ngai na pesi mbote po calme lokola bata record ya calme
na pesi mbote pe bande konyoso bazara na église na pesi mbote na église na ngai na pesi mbote spécial na mwana nga moko komone junior kitongwa na pesi mbote wana muto osala ki adoration na église za la malamu pe ba berger na ngai na pesi bango mbote. Merci. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, merci aussi à vous na pesi Pembote l'homme de Dieu pour natana yo. Merci vraiment mingi pour na disponibilité na yo, ce n'est pas vraiment facile à cause abasser na Nzambe pour na koleka ko passer message. Je crois que yepe moto na Nzambe oza des passages en Afrique du Sud olingo leka na micro Josué Bolowa, donc hésitez te benga na numéro na petit écran qui est na Facebook Josué Bolowa. Bisika ni tokoya bisika yo zali poto sola peto yo ka oni Nzamba tie na motema na yo et puis message nous opesa liboto na Nzambe. Na l'homme de Dieu le pasteur Elvis tokaboli na sur la théologie eza na mabete. Hein, kende yekola pour nonda ngwana okoti na makambo ba bengi yote d'abord puis deuxièmement lingo yekola te ya ombe ba bien comme belé hein et puis ba sa na Nzambe et puis bandi biso bandi mito talaka pasteur place aller azolo bala oh Jésus na nzela Damas hein Jésus na nzela Damas Jésus nzela Damas mais l'homme de Dieu et le monde a kamo bimise so ba terme grec na baninyo on a te moto na Nzambe ah mais il fallait olingina bénédiction olingina beta séquence tondengene beta séquence na bandaki ko expliquer bana na ngai sur la vérité na bisi bango moni vérité la kisi ke mensonge ezate siko pour comprendre les mensonges ezate il faut la vérité ozongi sango na grec aletheia siko aletheia wana eza composé de deux mots a na theia siko a wana eza négation eza lokola non theia eza lokola faux et so osangisi yango comme no faux yango ne sale siko vérité donc omoni wana ba moi exercice wana omoni papa na nga wana tokotika na bible ata 100 ans tata 100 ans ba tokotia ata 1 million wana que non soko lobini kambo wana ozui 1 million 1 million kozanga yo boye okanisi ezali comme na prière alors eza makamso soki naki professeur on a expliqué yo mba moko boye comprendre pour ça biloko musu Nzambe expliquer mais eza biloko mususu bato na mabele oyo il faut ba expliquer donc koto yo Nzambe il faut expliquer to kende pa na ye mais koto bato faut ba expliquer to za tetute to kende kuna bala kisa biso mabe eza te omoni awa yezo sima micro boye mabe eza te mabe to ofinye muto ok est-ce que le mabe na le mabe voilà nga pende na zolo bana na lobi mabe te so na lobi mabe en tout cas limisanga en tout cas na lingane na lobande alete ya vérité makam na zolo beza vraiment na lokuta te eza nofo limisanga non regarde nofo voilà tout suiga wanat donc ça c'est pas une émission là merci na Jean-Marie hein il faut expliquer ce que Jean-Marie na grec na hébreu. Voilà, Francine Ngembe, la grande dame, je dis merci à Yangoana pour la disponibilité pour ce biso to le kana petit écran. Bato baye ba biso pour ba découvrir un message le pasteur Elvis Alinga pesa donc na sepeli mingi à répondre sagement na ba nungu ngozo tambola wa yemba ki kombo intel donc vous comprenez on botika ba distraction. Ya ba distraction. Mambebe là ça na Congo. Premier ministre ba établi premier ministre. Boloki signification na monte point. Bruno Elaxinine. Boluki angote mutemba bien salboma bien vraiment lo batro bozusiko ba photo bo tele ote azana soka nani yona tele ba photo mambe bele na Congo raisonner tiko ba distraction na papa tika hein tika ba distraction comprendre hein mambe bele o sana Congo mambe bele o raisonner na vie hein oza people pour la soin mais mambo le ba vrai faux vrai faux ta botika o distrait biso so iloko le beati na micro kanga micro vanda réfléchis prier sur za pasteur vanda nie pesa makambo zo même plus na ba raisonner à 5 ans bozande ni Congo zande na 10 ans église o kambe zande na 3 ans hein préparer leadership kota ba serviteur ba évangéliste na kata école batanga mais ozo distrait ka kwa sala sini bo sala ki boy e ba distraction composer te à total expliquer biso Jésus na nzela Damas to za Paul na nzela Damas. Oui, bah combat des mots trop, combat des mots yebi, mais tangla combat 3 disciples à Jésus. Et puis tangla 12 enfants ya nini ya Israël tangla bango. Obanara na Jacob, obana soki na nani, soki na Ribin, bon wana msusu. Jida za kimo nini, poto na ba de Jida. Azamona nani. Monyango. Mazo lukara oyeba, gaga so gigi so gogo so giriz nini. Apporter le monte. Kota classe hein. So côté a repéré son inscription en Félé université chrétienne il a Félé amsus alors on a sponsorisé inscription na yo Félé na université à pasteur Elvis
Isekin, Kotakuna. Comme ça, ba Kombo ya ba ville, ba Betani, ba Betel, ba blo wana tuye bango, zo luka ba demo. Toke na bango. So lingare miso di merci na Jean-Marie. Benga. À la fin.